bibisi bango totali to moni mais ndenge zokanela neti kaka mambo ya sika mupepa sika yango www.congoyasika.com place bishaka mbe vandi saka mayele place Charlie Malula kendaka na vikaka o senti benake no bana kin bazozo ba vision ya sika bazozo makambo ya katanga ya ba Uvira. Awate mobile rotika na be ngai pika pende mama sheri ya saya yote azama tika kometa tolo kaza yo ata bosani nyoso toujours zéro koliwe katanga moma ina samba le première dame maman Olive Lembe maman Antoinette Sassou Maman Edith Bongo Sassou Espace Louise chez Salai Ramsès Chikaya. Bonjour, bonsoir chers internautes. Aux émissions Nabiso, na comme émission to bouger bango, kande boyebi. Donc émission to bouger bango, les émissions mo les émissions mo ezo koning sabatu quoi. Donc faut aller en action. Donc veut dire faut ningana kola la télé la muka émission to bouger bango les émissions mo ya koning sabatu. Donc l'émission sur les lots yambi na koyamba pardon collègue nangai collègue nanga mais na minute azalo quoi journaliste c'était mais na minute azalo quoi invité parce que ils ma solo na donc non yamba collègue nanga Bobo là ou azal le producteur ya Magamoto lobela lelo ya série Love la fidélité. Donc hier à koyebisa biso tina nini à ko répondre ba question to retourna parce que c'est vraiment des acquis très important ba balinga ki mingi. Bon biso tout Holanda ki to mona ki ba série ba théâtre tout ça là ba sala ki donc là qui vraiment important to sepe makasi to moi ba tout na rata Suède ba ko ningisa moi Suède kana ezalara moi ba chakale wana biso to zwa ki mais to moi esko masolango elali nango donc yango to ngeto yeba vraiment na mokola lelo soki to comme na niveau nini parce que dans mon action moroté et leur monté ce qui s'est passé donc depuis ça là une fois en tout cas rien et on les autres bah vraiment ce qui serait que comme un niveau nini bah théâtre comme un niveau avec notre producteur ya biso ya ba série wana triple B bobo la papa na triple V donc yenda expliquer biso lelo en tout cas à suivre quoi tozo bozo landa ka mingte na koyamba ka mingte bomona bobo la roya Bobo la zoya kalamingte triple B au monae veut dire lelo penande lelo faut expliquer biso pona nini ba série na biso et katani pourquoi biso to sepela ki to moni ba to biso ça sur théâtre biso to sepeli producteur na biso ça sur théâtre moi ba série ya bien OK non ba la trop na rata Suède ba la li trop talara ba Suède la mais Bobo la musa biso na ba série wana sikoyo to moni depuis ba sala suite ezara susute bon to ebité soki et comme le niveau ni lelo vraiment en tout cas na kangé bino ye faut expliquer les biso fa yebisa biso vérité soki ezani ni ba série comme na niveau ni parce que ba to belé ba sepela ki ba bengi biso ba to mingi ba comme na posa ya ko kota ko ça même ba série wana ba fille belé ba benga ki bazaki très intéressé mais lelo to moni que non série elali nango donc lelo photo ye ba soki comme na niveau ni pena faut bobo la ayebisa biso expliquer biso pour enda za le producteur ya série wana donc bobo la ye wana journaliste mais en même temps pas za producteur la série wana donc lelo boroyo kae a expliquer bino pourquoi est-ce que série ezala ki ekotima e mikolo donc bolanda kala mingte bobo la zoya na kacha ya table na biso na yambaye en tout cas nazo pe bobo la présenter yo moko pat ba yeba to bi ke mingi basi ba yebi yo même misus pe bazali ba yebi na bango yo te mais ngala ko on peut son micro o se présenter o lo ba nani ozali merci. Merci maman la journaliste Stéphanie Muselala parce que moi je me présente, je m'appelle Bobola au ba yebi ngai na média triple B. Oh bah bien ngapé na masolo
donc jeune producteur il y a groupe ABC Horizon donc idée na ngai na makanisi na ngai na ba petit na ngai nyoso staff cela qui est loko wana o diaspora ni ngani na ba série wana bon tout ce pas qui mo mukie pour na ba disposition ba leki na ngai misala bana ba trop doué hein Germain basé belé ba leka ba Dimitri ba pana soirée toi qui me belé ba Edwige toi qui me belé ba Natacha toi qui me belé ba Bella ba te belé o ba ça qui série wana moi ba emploi du temps yango c'est ça qui moi retard mais sanga mala moye na yeko confirmer que série sili et to distribuer yango na Congo ya Sika to lancer épisode sur na Congo ya Sika et bana diaspora mobimba ba ko sepela na eloko to sala qui peut être traité ça série TV to peut ça prendre un message de façon que tout la musama soit de ningana soit de vibrement muké chose faite soirée makambo peut si bien to c'est la gare to lancer sortie officielle nango kana mingi te awa dans quelques semaines awa to lancer sortie officielle nango donc nazong so merci. Merci beaucoup Triple B. Merci pour la question. On peut se présenter, Moni, Balandi. Car on est à côté les mazama zama côté babi côté les mazama zama côté congoesika.com veut dire www.congoesika.com quand on est là. Donc si tu es kangi per maso na kata ba Scandinavie et kangi penza veut dire nulle part ailleurs. Donc tout le monde a Congo Esika na minute. Les journalistes à Sika, Maramutu Esika, Bilama Esika Masolo, tout Esika. Donc et leur akaleate Congo Esika toujours likolo donc lelo vraiment ezero beba lelo ezero beba boluka ki Stéphanie Misola la trop botuna Stéphanie Misola la zo mona na te azara pi tout le monde a Triple B, tout le monde a Liliane MM Mundeka et en mon propre mais Luka Stéphanie Misola la qui était alors Stéphanie Misola la yeyo après avoir passé séjour à Paris donc séjour ici là déjà tozongi donc yango wana lelo to relaxa bino kenon yeyo asi azongi émission na biso yango ezoleka émission kitoko na www.congoesika.com avec notre président président Maurice Premier moteno sika ozali yo to robosa na ote moto na otalaka yo donc yango wana quoi donc to continuer mission se continuer to na ba mituna na biso ezali a auto opposer le producteur il y a série Love la fidélité donc il y a à répondre à mituna donc cette série na biso continuer bon bobo là mutuna ezali na minute yo beaucoup na niveau nini évolution eza ndenge nini parce que mingi bazo tout na bazo benga tozo ba dérangement trop na téléphone là tout le temps bazo benga série na biso mais théâtre wana eza ndenge nini po biso tozaki na posa to kota naza ba fie belé pena que non lelo ba benga ba biki non faut ba banda théâtre wana donc faut ba on ba ndo sala théâtre wana donc po bazaki vraiment intéressé ba lobi que non soki okoki koyebisa bango soki comme na niveau ni parce que bango bazomona susu mouvement moroté bamona bino su na série té donc elo monte zo salema donc tongi to yeba lelo vraiment évolution beaucoup na niveau nini okso koyebisa biso vraiment. Merci maman car ndenge zalaka maman na biso Stéphanie Misola là na koki ko éclaircir un peu na question posée ngai to si série na biso série comme na suka et tu as lancé sortie officielle. Tout cela qui m'a flash, tu as plus de 25 000 vues sur YouTube. Je remercie des programmes Bimba. Oh bah mon que tu es quand même un message, tu es quand même na histoire moi il y a bien pour quand même défouler bah stress dans la poto awa. Série et série déjà, tu as lancé sortie officielle na Congo ya Sika. Vous allez brancher na Congo ya Sika, beaucoup de sortie officielle. Vous allez brancher na Congo ya Sika, beaucoup de sortie officielle, il y a série Love, oh ils allaient petit na ngai moko ya kati baleka na bien 1000 démons star en série masolo sololi soit masolo sololi makambo tout ça makambo qui ne malé mais to comme la suka et to bi misa susu épisode ya Sika ton a pièce Sika début Stockholm wana numéro na ngeko la fichier na site oya ko benga biso a intégrer groupe to ça la soirée to ça la eloko ya Sika série ya Sika to be ngo début Stockholm tout ça là ba film na biso na Finlande to ko sangisa Finlande na Suède tout ça la tournage na bateau
donc oyo aza intéressé akomona numéro na ngai oleka na site na se wana benga okoya oleka na test tokotala yo soki oza na possibilité ya kotourne neti Edwige Kamana tokozwa yo soki oza na possibilité ya kotourne neti Liliane tokozwa yo donc tozana mpona bino tozana mpona bana Suède et na sir bolandi baconclusion na biso mpona sortie ezobimaka na mingi te merci nango solo micro. Merci beaucoup Triple B. Tozo continuer tozo koba na émission na biso mituna ezali mituna ezali en tout cas to continuer na lekino na mboka oyo babi Paris namoni mami Emerson mami yo moko yebi na loba mingi te yo moko yebi yo moko yebi kaka na suka wana potala rayo bon siko na les question mibale bon Triple B papa na Triple V ba série wana tomona ki moi batu bazaki moi ebele tomona ki ba kombo uti kotanga sikoyo mais en même temps tomona ki ba jeune garçon bazaki ko bina lokwa ba chakale o bina na Paris bon sikoyo tozo comprendre te ba ba yeba lelo parce que ba tuna ki pe tozo comprendre te sikoyo niveau o ya danse ba to azo bina danse eza bozo ça les locaux moko théâtre na danse en même temps ou bien eza théâtre à part danse pas part parce que bazo bamsu baza pour ça peut pas ko taper ba bina bamsu baza pour ça ya théâtre kaka mais siko tozo yebate so eza loko moko bo mélanger ou bien eza nango bo ça bato théâtre pour bazali bato ya théâtre pardon ya danse pour bazali donc ce que ko yebisa bato bazo landa biso siko parce que baza pour ça yeba baza pour ça kota baza pour ça yeba vraiment ceux qui ont les cannes pour la danse pour la théâtre parce que chaque année en tout cas tu vas comme ça qui va ma casse comme ça on ma casse pour on va danser en Suède la Suède n'est là vraiment bien mon Suède là ma casse bon va Suède là mais Suède ici est télémine à Congo sika.com avec notre caméraman Eric Photo azo sala pena ke no ba image za pena ya Canon pena o sarana te ka ndenge bozomona ba image ya Canon na bosani te ye moko kolo ba image mususu na mboko Paris ba big and fils et vala yo no confirmer pena kuna donc na Paris to mona rayo mususu azate car yo bon toujours continuer expliquer biso côté danse yo pe kam toza oza producteur na bango ou bien eza mutu mususu ou bien oza à côté théâtre yebisa biso pena soki eza ndenge ni tongi to yeba na banda bon maman journaliste na lingi na éclaircir un peu na question tuninga ya suka bon naza producteur ya théâtre très c'est trop bas tu vois toi na poto makambo évoluer na produire ba série TV parce que biso eza trop professionnel bon mona ki ba image c'est na ngama recherche na Paris à sepelek nango le preuve vanati na ngona code ya mboka 00243 site mon na Paris et les kaki viens vouloir moucher na benga ngai encourager nga na masolo oyo viens ngai viens vouloir moucher ni code ya mboka donc biso eza très traité to sala ba série love to zoa to sala do to elibino film na kati ndako tu vois olamuki boye moi stress vendredi boye samedi au vendredi boye au moni bana ABC to elibino film eza théâtre traité eza trop bas biso eza série yango wana to bimisa eloko ya sika to benga debout Stockholm wana eza 100% bana Stockholm to zo ki ba paye déjà battrice ba ali déjà donc na ngona lobaki bo benga to afficher numéro ko leka to ça la série à second lancer appel to zo barter ya Norvège to zo barter ya Finlande to zo pena barter ya Suède to ça la série debout Stockholm to pesa combat Stockholm Congo c'est confirmé à Stockholm to ça la debout Stockholm c'est ko ndenge za wana nangi na mindele bazo kamba bonga na producteur ils a problème té bon ndenge za na lingi na éclaircir un peu bana na babinaka bango ba professionnel babinaka ti le preuve année que il fallait mutu moko azala pona à produire bango et moi je suis là tous on a tourné na Finlande et tout ça la surtout officier de Finlande à partir de tournage na biso pour ça la wana ya ba série na biso ba ko se produire kuna toujours ba contact kuna ba ko bana ma tokena bango tina Paris tokena bango tina Bruxelles donc bazali babinaka bazali bana wana babinaka baza ba na mikemo yebi 16 ans 17 ans baza tana bango donc babinaka na bango et to continuer donc groupe ezali et groupe théâtral ezali botolobi théâtre na façon congolais mais ezali za makambo ba série love eza makambo ba série à TV mais théâtre ka pona kaka ko clairci mokili mais za ba théâtre té eza makambo beza na kati wana donc film ba danse acrobatie folklore nyo na kati donc tolongaki to pesa mo image moko na Suède quoi donc ya mwana vraiment merci ouais
Bon, boyoki bobobola libanga triple B, bobobola libanga triple B à PCLI. Ayebi bina expliquer bino wat bozaki na posa oyeba. Masolo ya série Love kane uti koloba. Abi que non eza théâtre traité, eza série Love mais pour la go éclairci batou. Alors oui que non théâtre na système na biso congolais quand ndenge ezabino mon boyebi. Boyoki déjà apesi bino ba réponse à répondre tout. Sikoyo awa tonto lobela mingi masolo ya journée na biso. Avant na kopesa nanu micro et pas triple B. Ye alobana no moi muke oyaza nango ya suka ka ndenge ezala moi masola suka moi crête suka avant na pesa publicité biso pour ba journée na biso ezoya ba manifestation na biso ya kitoko o kamite ezoleka bino omona bobobola moi muke ka ndenge za moi libanga yo yebika na système so ngamo libanga so na boki libanga do ma trop mais nazo remercier kaka batu nyonso basuni biso na Stockholm o bandima ekibilo na biso nekota bandako na bango na ba internet na bango na ba ordi na bango na ba PC na bango na ba iPad na bango. On remercier tout le monde, on remercier bato à Paris, on remercier bato à Norvège, on remercier bato à Finlande, on remercier bato à Bruxelles, diaspora mobimba et on remercier bato nyonso sur Afrique. C'est la sortie officielle, il y a série Love la fidélité. On a lancé au Kalaming était awa, to lancé yango et na minga kolobate. Je tiens à remercier à tout le monde qui me soutient. Donc, viens dans on a des gens, on a les boss, les big boss, hein? Les big boss, il y a Willy Mouchen, code et Amboka, donc 0243, V petit non yo. Donc, ma soleuse a bien, dans l'équipe notre, gros bisous, et on a passé Stéphanie Mussola là, à clôturer en Zalaga, fils Eva à Paris, hein? Yo yebe kwa Congo, maman Chantal Mambo, donc, du respect, tous ensemble, merci. Et merci, bon, on a pu clôturer, on a bossé une soirée, on a biso, on a Oslo. Le 15 février, soirée à Saint-Valentin. Donc, vous avez belé bana Oslo, bana souhaite personne qui vous a intéressé, vous kende. Bana Finlande personne qui vous a intéressé, vous kende. À Danemark peut même. Donc, soirée neza kafu. Donc, nous voyez belé kaka, voyez belé pour héroïne dans ma baie. Sans oublier, soirée le 28 février à Stockholm. Toujours. Le 28 février et Indi. Et ça héroïne na awa. Et ça a soirée na biso avec maman Liliane MM Mundeka. Il y a un mot propre talaka yo na robosa na hote. Donc Liliane MM Mundeka babi côté les mazama côté les vibrations totale. Il y a peut-être soit simbe émission en tout cas mino boyebika talaka Liliane Mundeka. Et na bossa inte Glody Kuma rata Norvège. Glody Kuma babi calmer ba entraînement. Glody Kuma calmer ba entraînement ba bazo lela moi na mukayo sa maman minene. Glody Kuma quand même entraîneur ya mbote ngwana donc Maurice Premier mbote na yo sans oublier Eric Photo mbote na yo talaka ba image abo donc ezalate bolele mi cela yo azongi avec force pour talaka bo lukaki tout bomona ki était azongi et monsieur comme ya suka soirée le 28 nazobeta 7 bozanga te le 28 février à Stockholm na babenga ngoni boye barara adresse ko fait ko leka à Stockholm na Kungsengen donc en tout cas bon mon adresse au défilé na Sewana avec numéro de téléphone yo surtout les canaux bien en tout cas na CP trop ba cher internaute na vu que bon l'émission yo bo CP nango ba mote na bino trop na beta c'était toujours na mami production wana ozaka wa mima ozala wa talaka yo na love for babi Guyen fils et Vala il y a un mot en donc bingo le bezate il y a un mot triple B papa na triple V babi triple V à moi mais triple B il y a papa donc yeo collègue na mot propre Liliane Mundeka MM Glody Kuma mbote na tonto bambalas na robosa na hote ya bino ngwana donc ezaki il y a une émission na biso lelo o babengi émission to bouger bango donc émission to bouger bango veut dire to ningana pour talara soko ningate et là moi ça la donc faut aller en action toujours en action en tout cas to comme na suka merci beaucoup la CP mingi à suivre bye.